peuple, oh, c'est bien, oh. Salut chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission à la découverte du génie Nakatia Site Nabino, la voix du peuple. Oyabino, votre serviteur Vincent Chiluizi, étoile de la presse. Chers amis téléspectateurs, comme je vous le dis toujours que la voix du peuple, on essaie de faire un peu mieux. Biso to za site o to za ko accompagner batu. Toujours servir population, toujours servir téléspectateurs na biso, toujours servir Moka d'une manière ou d'une autre à travers nos programmes. Je pense que biso nos stoyebi frère Gédéon oyo to bandaki na ye elisolo oyo nakati la voix du peuple azali bongo frère en Christ mais abotama na handicap ya makolo aza handicapé mais nzamba sai ke ngolu na ki handicapé na ye nzamba tambusa ye mais ngolu nzamba pesa ye ezali boko yemba. Frère Gédéon alelaki na émission là-bas qui a dans la posande ayemba batuba sungaye pour que asa lanza menaye na eloko likabo nzamba pesa ya mongongo lelo toyawa neto lobaka Dieu exauce toujours nos prières peu importe le temps peu importe les circonstances mais Dieu finit toujours à exaucer nos prières si nous continuons à croire jusqu'aux dernières minutes. Lelo toza na studio il y a frère Christian Litas, frère Christian Litas oyo a travaillé na sœur Marie Misamou to ebi expérience na ye to ebi savoir faire na ye. Et ça la frère Moro azana niveau ya Allemagne, ye mutu a silbo ko sungaye pour que asala single na ye dans tout ça la nzembo moko et puis à recliper yango après pour na koluka faire découvrir ye par rapport à talent parce que a capella et koki karaté yango na opusa na pemeni il y a frère Gédéon to megapé parce que na kuti ba en plein travail na studio frère on tiki na place wana na sola muke yo avant na yo voilà donc frère Gédéon bonjour papa nangai voilà en tout cas tout le monde na tiezo tala yo to banina banana no na likamoko batu numéro de téléphone nga na opesa batu babi numéro nezo lekate réseau ezanini réseau eza Tigo te na bi raison ni nezo sake numéro nezo lekasute mais réseau eza bandeko batindaki téléphone nazaki na téléphone mais bakulu na ba megaki mpe ko brutaliser ngai ko uta losambo bongo téléphone ebungaki nde numéro ezo lekate basi ba excuse nga pona wana numéro zo lekate mais naza na numéro musu ya Tigo na soki mwana ko pesa bino numéro pona na mwana ana pesa bino numéro msabu bandela ko benga bozwa ngamoko pona na besoin na bino bozwa ngamoko j'ai d'ailleurs betem sono lisolo oyo to bandangi na yo likambo lo la baje mais lelo e continue au studio yesa biso d'abord likambo e bandangi neni na studio yango. Bon, napesi d'abord nzambe merci parce que na mutema mutu ba projet zebele mais mutu akokisaka ba projet za nzambe bongo tobandaki na bino mukolo musu na ndaku na monika bobimeli ngai tosolaki tokosola o bandeko bayebi na explikaki na ba émission ocho leka so bato musu ba olanda bayebi bongo bandeko mususu bazalaki touché ya kotsanga tina studio na pamboli nzambe pona wana voilà. Frère wa kotio de lo studio a pamboli nzambe pona yango to yeba awa na kati ya studio awa misala ezokende nini oza nzembo nini osala ozala style nini pesa biso déjà moi avant go pona moni ingénieur de sorte de travail nzembo na osala eza reggae na daina besoin na mba on a jeune dit na na ebsaki yo so ipayo kaki na éviter mais na sina bandi nzamba za lokumu ponyo se ole kamalam eza kombo nango azana bomoi na kati ya nzembo na zoipsa batu na bi ata kufeli mobali okufeli nzambe te papa ata kufeli para na yo wa banda ko ebiso mon fils mais na papa moko azaka na likolo wa benga batu nyonso bana na ye kuto abeta tolo alobi boye epai na ngai bino nyonso bato na mikumba yaya na Congo kato a combien bato bana mikumba mais asigné monde mobimba abibaya seka na capacité yango to benga tolobi asa na bomo akufa te tobi atokufeli mwana
okufeli nzambe te ata musala ekufi okufeli nzambe te donc bato bakolanda bakoyeba intégralité ya nzembo oyo makambo nalobi nzambe ozwa lokumu likolo na wana voilà nzambe ozwa lokumu likolo na wana mais tokozwa mwa akapela moke kaka malgré que eza eloko oyo tozo bino na ba mise chrétien bike boyibanaka te moi akapela moke kaka Azali na bomoi, azali na bomoi, azali na bomoi, Yesu, azali na bomoi. Tika na ebisa yo moninga na ngai, lilita litika la polele, Yesu abimana lilita lelo yo, azali na bomoi. Ata yo kufeli mobali, yokufeli nzambe te o eloko nakomi kolinga yo oyeba ete Yesu azali na bomoi. Voilà. Tosuka wana tobomba déjà mais frère Gédéon et Silina Nouté frère oyo azui masolo oyo azokoti au studio ozosala nzembo moko soki sili ba clipper yango tosala ba promotion na internet puis na ba télévision awa mais musala eza na mulero ebisa bandeko nini o baza pe na posa kosunga yo nanu par rapport à musala na yo bandeko ba na posa kosunga ngai ba ya kusunga parce que musalo eza munene papa même na ndenge na ya wa transport eza miracle ndenge kolonga na ndako tiko ya na kozonga na ebite ndenge na ozonga donc na besoin ya soutien na bango soutien na bango spirituellement moralement financièrement matériellement aussi na besoin na bango ba soutenir musala faut kende tina suka faut za l'album mais ndenge tozo lancer single bande moza tellement ebele basunga nzambe ozanga te kopambola bango voilà nzamba ozanga te kopambola bango évangéliste Ikebal olimbisanga vraiment parce qu'il faut n'attendre à combo na yo c'était pas vraiment important mais pour l'anga na trouver important parce que ozali muto ozana na même cas na frère Gédéon étant que handicapé au préféré qui et puis étant que mosali ya nzambe puis moyemi pe monena nzambe au préféré sunga frère na yo parce que batu belé bazo quoi te mais yo quoi na ye en tout cas merci évangéliste Ikebal nga vraiment Vincent na pécho merci pe na sengi na nzambe ya pambola vraiment sous pour que misala na yo pas fuka kende sur le bosso évangéliste Ikebal na été suki yo moko pe o website Ikebal moi évangéliste moi ezaki ndeye voilà nzamba pambola ya za ndeko moko na lula yembeli na ye je crois qu'à cause la mongo ma chrétien ngape na mongo na chrétien amba likambo ya mwasi ebo mambo kao iona hein tango bazala kikoluka na nyako kwesa Goliata elenge moke apakola maki mafuta atunaki moto akokwesa mopagano oyo bakopesa ye nini o bayebisaki ete akobala mwana ya mokonzi tala likambo ya mwasi ebo mambo wemba Yesu Masiya yone Dawidi monene mobali ya Delila suki sambwa Samisona voilà vraiment mais oui c'est une non donc quoi yo bien ça azo ya pe donc peut-être un peu brossa ne peut le monde ce qui na sona sisi nzembo oyo na likambo moko na besoin na mettre nzembo ya couleur oyo ezaka na moni Masiya na moni Masiya ezaka bato bamona Masiya balongola lolendo na nzoto eza po bamonoki Masiya bato bakutana na Yesu balongola bilobaloba eza po bamoni Masiya bato bamona Masiya bomoi na bango bongwana yango nabengaka lokola suka mboka nga na moni Masiya ngoya emisole na nzakumba nde mwana yosala bien na ye voilà. Non, le collègue aux Angleterres. Merci, chers amis téléspectateurs. Maintenant, il y a un numéro de téléphone. Numéro, il y a un téléphone. Un téléphone. Ça dit, vous avez la poste à joindre frère Gédéon. Vous avez
089 26 55 898. 089 26 55 898. Sur l'égalité, vous pouvez toujours m'atteindre au nom de vos alango. Contacter frère Gédéon. Donc on est là. Merci vraiment. On a reçu frère Christian Lita. C'est moi une minute sur Rolinga. Après ça peut moi point de vue et puis aussi ces missions d'Abisso. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme je vous ai dit que tu reçois le frère Christian Litassi, ingénieur Christian Litassi. Je pense que le nom est connu par Azamuto à travailler mini na ba mission chrétienne oyotoyebi oyotoyeba partie même ya comme moi tout le monde ici à Marie Messamo. J'oublie pas le frère Mike Kalamba qui a aussi l'habitude aussi à tout moment autant à combo ya frère Christian Litassi bato ba accompagner bango pour bazali siko bazali lelo na msana bango lelo opportunité pe sami na frère Gédéon pour qu'à travailler pe na frère Christian Litassi na single oyo évangéliste si opportunité on a ngai kaka nazoma commentaire muke la frère Christian Litassi. Frère Christian, bonjour. Bonjour bien-aimé, bonjour bandeko nyonso bazolanda biso mukolo lelo. Donc voilà to yambi na émission na biso kaka pona ko bakisa moi commentaire muke par rapport à frère Gédéon tu dois lisolo ngo ya frère Gédéon comme là qui on est na litoi. En fait quand ndengo utsoloba na za na habitude ya ko réaliser bandeko album ya bandeko ebele, c'est une grâce que Dieu nous a accordé. Nanzela, il y a un frère à moi de longue date, évangéliste Ike Bali, avant d'y aller Libanda, Nambouk, Allemagne. Dans un qui appelle Naye, parce qu'il m'a dit que non, on a découvert le moyen Bimoko sur Internet. En tout cas, on a occupé ça au Sungaye. Je ne sais pas, par votre billet, soit il toko ça quelque chose pour lui, de sorte que to Mekako Sungaye, Nanzela Nabiso. Je lui ai dit, bon, on a d'accord. Tout ça là, et voilà. C'est alors que nous avons découvert Ndekonabiso, Gédéon Bosembo. Donc il y a qui Nanzela et Ndekoike. Voilà. Sinon, ça dit vous rassurez les gens qu'il est dans les bonnes mains et que tout va être fait dans les bonnes conditions. Ouais, je ne peux que vous rassurer par rapport à ça. Ngolo Nzamba Tchakati Nabiso, Ngaïpe équipe Mombaya Cell Pro, là je dis. Merci à Grace Lamba, l'ingénieur du CEL Pro. Merci à Didier Mbangou. Merci à Ali. Toza et Belé, c'est toute une équipe où Tozo travaillent ensemble. Alors, nous pouvons que vous rassurer. Eza Moussala Moyo Salema bien. Et le frère a la grâce de Dieu. Il a la chose de Dieu en lui. Nous savons que l'eau Moyo Salema Yamala Moyo. Peuple vous allez édifier. Et puis, nous sommes vraiment dans pour ça soutenir Ndeko Oyo. À hésiter parce que les bonnes actes et pas en colo, il faut t'amara toujours. Donc voilà. Là dans une minute, mais émission d'autres partout dans le monde. Et il y aura des gens peut-être il y aura des frères qui sont les tests par rappel pour ça. Il y a au travail, voilà une opportunité pour nous bango bamoni op numéro de téléphone vraiment important pour nous contacter. Ok, numéro de contact pour nous bandeko nyonso yo bako souhaiter ya libanda ezala ya mboka. Au travail Nabiso, numéro Nabiso est à 00243 89 410 10 25. 00243 89 410 10 25. En tout cas, numéro 1, c'est Bengi Baozwanga Imoro personnellement. Donc, Nayambaka tout le temps. Voilà. Merci vraiment pour moi temps Pesibiso pour nga na komi na suka ya lisolo na biso donc to recoute les sous na frère Gédéon tango nzembe aussi là clip et comme après pour tout l'axabino musala oyo ba sali ensemble avec frère Christian Litassi. Merci na Hervé Ibwanga ou Simba Gibilili sont coupés accompagner nga lelo et puis na bande retour au Botali biso. Merci bye. Au travail ou les chansons. Mon frère, on va faire le truc pour après aller promotionner. Ça là, ça là. Voyez, bonhomme. Ça, ça va, on va passer là-dessus. C'est aussi. C'est un miniature mot. Qui laisse. Bon, c'est bon,